Yo nga na obala liboso. Yo ki kuta avril musika. Nga na obala liboso na yo. Yo la moine. Avril musika. Yo la moine. Mars. Famille moi si bandimi yo. Obi? Famille moi si nda bandimi yo. Pour la antimanette na poeni. Yo liba antimanette na poeni. Yo liba ne fo Kofi Alobat. Pona nga fali na fere ba ya mariage nanga. Fali na fere. Ba ya mariage. La personne a invité Fali o ya Fali latino. Nani? Fali latino o ya. Mais mère alinga Fali. Est-ce que ngana ça taché de presse à Yoruba pena na Yoruba? Sopa ba plein les années. Sopa biloko do boaka biloko sopa. Non. Kotate papa. Otuninga classement. Na omoni ba lobaka tangelanga les 6 premiers. Ah na otanga les 6 premiers bato ba beti makasi. Numéro 1 Kofi, numéro 2 Héritier, numéro 3 Fali, numéro 4 Inos, numéro 5 Ferré, numéro 6 Nyoso la kanga. De eza Yoruba lali bakali. Eza Yoruba kebwe bakali. Nga na netre. Nga pena na sa netre. Na sa na beso ba makamona li susute. Fali à sala. Dis-moi d'abord. Mabe o fali à sala yo ezaka. De mabe o na mona fala salanga na finga ba para na ete na finga ete na otika lo sala ngo pete na salaga ba critique ne matina muta tuba ngambeli. Ce qu'on attend ni ba para les loso via Yoruba baby. Oyebi keza mutu na yo. De Yoruba mondial otamo na ba mitukane na Kinshasa na ngam na bepsi via Yoruba. Non. Ngam na zo Yoruba na meme na mukongo na kote na vio zonga Kinshasa. Tanga yaki poto awa ayeba ite na poto fotika. Obi ke lelo ndeto solo labo monde eta la biso même Yoruba. Ah c'est bien na ote muta mimi na rezayo. Ebe na bagati. Obi si Yoruba sopa biloko abimisi biloko azana. Lelo nde kwa souffrir. D'ailleurs bon nenga sana bu ne atambola bala na conscience te hein. MG30. Ko fait ko sulunga ete abeta na orchestre na ye. MG30 abeta na orchestre na ye. Et pas Kofi. Asala combien de temps? Ba la syndicat c'est test. Ba ki test. De Kofi na bato nyonso ba test fort kunda ba on se ba Kofi hein. Bino ba mité mama be hein. Qu'il fallait pour pas attendre la on no kolo bana pour y muta na passer ko sport. Non préféré zate non na ko kiko obligé. Non préféré n'enge fallait qui n'a pas ce ko se poto. Ninga Kofi boye azape bembiana amema Kinshasa ba kunda na Kinshasa. To compter bon. Kofi asala binoni. Lelo so soleil à Kofi. Poani no souhaité soleil à Kufa. Habiter à Kufa. Obina. Na tuni kaka. Oso tia soki akufa nan ponani. A Kufa te. Mais pourquoi tu as Kufa? Te, a Kufa te. Mais ko tia nan Kufa te lobata ka soka beli. Lelo soleil fait ko sunga soleil te. Les obligations te. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Mambo Galaxy, na côté poisson. Tala mbisi pe ya mwana te
aza minere te aza mukolo ndo bokoliango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisi ye na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi ye na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette oyo tobengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka pa galaxie mambo tozolia c'est mambo galaxie azosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois bobundi na propriétaire tie mosapi na liso mais galaxie mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxie Mambo, c'est du waouh. Bonjour, bonsoir, ça dépend, Ngonga, Bomesana, Kota, l'émission Gréco, l'émission Nabino, l'émission Kitoko, Yomo, Tobe Bisango, Bolinga Abon. Mais, Topesibino, bonne année, Naba famille Nabino, bonne année, Nabatu Basota Labiso, bonne année, Nabatu Mingi, Oyo Batala Labiso. À partir d'aujourd'hui, 2025, le quoi on a Saint-Ouen, Boebi, na logique Saint-Ouen, Aza différent na Saint-Denis. Saint-Denis ezaki mutu oyo abana okabola makayabu na époque wana apesa makayabu na banda o batu balia mais Saint-Ouen ezalaki pona ba roi pona ba konzi ayaka na ba or makamutu biso to poni na biso Saint-Ouen. Merci na bandeko na biso ya Angola beaucoup kebele bo s'abonner tellement ebele à partir d'aujourd'hui soki bo s'abonner ebele na boaki mboka na bino na komi bon na 2025 s'abonner et belé d'abord qui m'bouka na bino na minute yo Brésil m'ta gagné bande quoi Brésil bonsoir place bota la biso bon dia place bota la biso alors topé ça bonne année na place Bakali ayi na kata plateau mbala liboso to yambaye na kata Saint-Ouen place Bakali bonne année na yo. Merci beaucoup David Mombele, bonne année à tout le monde au bota la biso de partout dans le monde. Mote belé pa Michel Kombe Aigle, oaza visionnaire et puis responsable à Congo Révolution. Mote belé na Marno Tunga, oaza réalisateur et puis bateau tout balinga Prince Bakali, bazaï partout dans le monde, éparpillé dans le monde et puis bateau mingi mingi, bazalagi nanga na 2024, 2025 na Kotina Bango, année 2025 et bandagi déjà eza année à joie, eza année à concrétisation et à projet et puis eza année à neutralité. Au moins neutralité, état d'esprit, neutralité, conscience ya mutune ezo sala. Ya wana moni lobby to comme ça on est les loto comme ça on est lobby te. Comprendre autre mona lobby etika la lobby et puis ça biso maele pour lelo to eba okinango lobby à lobby et qui bien. OK. 2024 l'équipe n'est pas là. Ouais, 2024 l'équipe trop bien mais avant la coma wana nanu avant la coma 2024 est bien. Na pesi mbote na bateau tout balinga Prince Bakali parce que bateau na banana ba on a 2024 2025 na Kotina Bango il y a qu'un seul Dieu Nicolo o tozana il est tout puissant l'incomparable le tout puissant Dieu le créateur notre créateur biso ba créature na ye mais na c'est tozana Dieu ba seki aza plus puissant aza très fort Dieu ba seki mta kotsa ba patron no sa mike o no so ka ba komo na bango tout a kotsa bango ndako ba 18h ba la comme ça ya bimi ako sakana na mbongo na limbongo na ye asamiser na biso batu na ye ba staff na ye tout ça Dieu ba sait qu'il est tout puissant il est très mystérieux il est correct Dieu ba sait qu'il a pese mote belé et puis ya Bruno Lubika mbongo ya propre l'argent no sal na pese mote belé ya Willy Musheli Koda Mboka ya anangai et nazo informé pe batu que après concert ya Weranson le 15 février ils en à Grand Paris
tozalana Didier Lacoste Muketonga le 12 avril na Maribel. Et ça maman la concert au batutu bazo zela au batutu na invité bango boya obina au rythme ya musique ya Didier Lacoste to ka ba bonyoma ka générique ou kanga mokilito parce que Didier Lacoste en fait c'est un artiste mélancolique. Azana mota ba chérie soit oye mazana ba charme au bassi et c'est ka coûter que non faut lobelango isa tiko tak yala na combine ala en communion na bana basi so biso bana mibali to ala accompagner toujours na bana basi ba l'accompagner toujours na biso bana mibali donc du fait que azope ça déjà chaleur wana na bana basi biso pe aux la transmis en quelque sorte par na biso raison pour laquelle a Chili biso date wana ya le 12 avril na Maribel na Paris tout ça la wana na Didier Lacoste pour que to se plateau bina to lia to. OK, osamo na quartier latin beaucoup fini. Na quartier latin mutakufi. T'es dans quartier latin profiter quartier latin au grand complet. Ah c'est quoi ça Koufi? Pardon? Pas c'est quoi? Ah non. Ah, ancien ya quartier latin à Koufi au fallait me magi poto. Parce que c'est en tout cas personnel et résumé de quartier latin ou bien ça ancien. Ya bilo mi bale asa ancien ya quartier latin. Et à bolongo. Quand on se le quartier latin zaneti tout ça la chose. Ça veut dire quoi? So mutumo ya quartier latin à Koufi. Il faut boire kaima moko vite fait. Est-ce que la lobby m'a dit yo lobby ancien do mais oui ancien à quartier latin mais à Koufi ça n'a rien à voir même ça il y a quartier latin so à Koufi te présenter ma condoléance ancien il y a quartier latin te présenter ma condoléance où est le mal il y a pas mal de choses frère na présenter ma condoléance la famille il y a pas ce que c'est mon bimba et puis bah enseigne tout à quartier latin na yimogope mukolo quartier latin qui est monsieur Kofi Olomide quoi d'accord Amad. Mais esa de Kofi mon kona mai kalambai koto dakumuda ba problème susu batwa kufa makamebele Kofi yemo batwa kufa nande nana Kofi na orchestre Kofi makamwa dakumuda Kofi nana Kofi te ngana lo makama ya dakumuda Kofi komba Kofi yana kati makamwa susu ya pas sekos ah mais c'est pas sekos c'est suba koti koma Kofi mutaki ne poto da Kofi mutagi na pas se cause mtazola ki visa aya na epotuza Kofi mais pourquoi bino na ça bino ba congolais ata boza na poto ezala muta a baye comme Kofi ezala muta ke toilette comme Kofi ezala muta ke boy comme ya Kofi papa omoninga prince bakalinde na zaboye na za naître bo sola ma mususu naître na komi naître au commune naître. Alors, dans la communauté, exactement, comme la communauté, l'ikamogo boy, ou esa bongote, non, qui neutralité sa bongote. Neutralité sa l'ikamogo zaleli. Net likamne na oloba asi comme ta ina parce que c'est poto, esa Kofi Olomide te. Esa fali. Voilà, yem ta cela qui visa. On se comprend. De suite, au compatir na fali aussi en quelque sorte. Parce que à perdre de mouton à qui n'est poto. Toujours compatir na fali, il y a pas mal de choses. Ce qu'il fallait c'est que c'est à qui ancien il y a quartier latin ce il fallait qu'il ne poto ça pour na sungaye aye ne poto mais à Kofi te présenter comme moni pe malakimi en tout cas famille biologique toujours compatir na bango ensemble ce qu'il fallait pour pas la oni no ko lo bana pour y mutaye na pas ko poto non préféré zate non na qui ko obligé non préféré n'enge fallait qu'il n'a pas ce poto ninga Kofi boye azape bembeana amema Kinshasa ba kunda na Kinshasa. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Nana combien bébé kasi fali fa bébé bébé bon il faut tes obligations te fala meme bébé azo samba kuna na gidja comme si so meyo moto poto ya devoir te bo yem ta yaki na ye et puis na sune obi yo Kofi mutana na poto non et salenen so le lo Kofi bonga na musicien obi ta masola ba mi c'est kana mi c'est et bonga sala no kesa Kofi te nana meme bembe ya passer Congo fali poni ka fali
Non, mais fallait Tayaki na ye. Et puis, mambo na olo ba même fallait ça. Eko ça peut Kofi. Eko ça patron à Kala. Eh. Bazamba relation bien. Donc voilà. Dernière vidéo na yena Kofi Olomide mona gezaki quand. Bakali s'il te plaît. Mais c'est là. Beats of Fali. C'est là. Beats of Fali ayaki. Comme nous c'est ka Fali. Nous c'est ka Fali. La commune traité. Tango neti ozo bimisanga neti ozo incriminer neti na olo ba komo ya Fali na ndenge ya mabe. Ce qui le na lobby bien que ça obligation te Fali ninga ya kine poto. Ako sunga pe famille wana azongi se Kinshasa ba kunde na Kinshasa parce que ana poto so suivre ça te ba ko tumbe bembe. Yo ana poso tu m'avais pas c'est quoi hein ça la pe mingi na musique ko on te mama bien frère. Tika ba kunda bien ba kunda bien on est na Kinshasa ba kunde bien ko ko fa ba ko kunda na nécropole hein ba kunde na ba on est avant di kuna ba tumba te mais a se suivre ça te ba ko tumba fie. Ce que so na bibo Kofi moto abi ça passe quoi oui ou non? Kofi. Yé bien longwa quand. De Kofi sera bimisi mutu na sera longwe, il faut que faire une kunda et sera Kofi. Mais comme les musiciens ba longwa quand la beaucoup moins la bes moi musicien, de lelo so soleil à Kofi ro kunda été. Les obligations. Te ngana tuni. Voilà. Lelo so comme ça obligation. Te monter à tout Fali na lobby ça obligation te. Koki ko sunga. Même Kofi aussi. Koki ko sunga. Mais c'est pas une obligation. Parce que à un orchestre qui a sous-souté, ça fait très longtemps même. Depuis à Longwa. Bon, c'est pourquoi les lots oyoyo, aux autres kaka, kopi. Tant à yaki poto, on a tant à comment Kofi. Tant à ça qui est encore vivant, n'a n'inga suivi visa, n'a n'inga baye, ba sel ma vidéo, n'a fallu, n'a l'action vidéo, n'a n'inga sel ma vidéo. Yo lo bagi comment Kofi. Mais tant à Kofi kaka, yango Kofi à Salabinoni. Hein? To compte bon. Kofi à Salabinoni. Lelo so soleil à Kofi. Pour nous souhaiter soleil à Koufa. D'habiter à Koufa. Obina. Na tuni kaka. Oso tia soki à Koufa nan ponani. À Koufa te. Mais pourquoi tu es à Koufa? Te. À Koufa te. Mais quand tu es à Koufa te, lobata ka soka beli. Lelo soleil, Koufa ko sunga soleil te. Les obligations te? MG30. Koufa ko sunga ete. Abeta orchestre na ye. MG30. MG30 abeta orchestre na ye. Et pas Kofi. À ça là combien de temps? Bah, il a syndicat c'est test. Bah, il teste. Dès Kofi na bato no so ba teste fois kunda ba on so ba Kofi bino ba mité mama be hein boza mité mama be makasi dès Kofi na mo kunzi batu. Ya bilo so modo. Ya modo nini makamuno so sala batu pasi bola tsango ka Kofi poani. Et puis que fiana lokuta mabe fiana na moni na tinzamba comme ce type 200 ans. Fiana Kofi. On se comprend. Parce que Makamuno se passe par là tsango Kofi. Ce que la monde a toujours normal. Et c'est la capacité. Cela il a l'esprit net ba bino ba bisoboy AVC. You can dozo Kenya obi lelo so IPG 30 à Kofi o aya tester. So ka Kofi fa kunda. Ba mi tema mabe. Est-ce que basangi ba famille ba ko kunda bango mais pourquoi vous sous-estimer ba tout bongo? Lo bata ke no akoki ko aider. Non, ah mi senaye. Nani et à longo déjà à comment la makamune mususu bon c'est là un exemple lelo Fali pe un jour Kofi pe fa kundaye nani Fali amisenaye tena tuni amisenaye na mbongo nyoso Fali anango Fali n'a pas besoin de ça même yemo fallo il a besoin d'ango des musiciens soit à une orchestre wala soka Kofi faut pas ndolanda leader wala kundaye so sam lelo a Kofi nana kundaye samo wapi Chintu Chekeva pourquoi vous souhaitez liwana pourquoi vous souhaitez pena sam Chintu nde azabwe to sana na posa na ba ya Flavie panda ya panda to na besoin na enana hein bakalando yo gando okina pena no sam Chintu soka Kofi lelo asali nini nana Kofi ko kundaye Mabe ya ko faire ma kunda bibembe grand frère naïs c'est la confiance à la morgue pour no tchaka batu ba lela bango ba pe ma kuna ba bimisi ba kundi bango Kofi kunda bibembe mais lobata ki no akoki ko aider là c'est normal mais comment ça lobaki il faut akunda net lo tchanga obligation ils ont obligation te ba musicien nyonso ya Congo se misa longa na orchestre na aza obligé te ka ya okunda ye aza obligé te loba a aider de leso modogo abarambo Kofi a lobelo yo ana problème na mise o balonga quartier latin ba sala onino neti modogo pena vie na nga pena modogo pena salo pena ni
si oyo koma lelo oyo no nani bamboshi lipasa oyo koma lelo bamboshi lipasa oyo koma na ba Suzuki lelo ba Suzuki so akufi kofi alobelo te amte mabe atumika question bio lelo soko kufi Michel comme même ta kunda obi soko kufi sikoyo Michel comme même ta kunda yo nasake pa na ye akokundanga nasake pa na ye noli akundanga te noli aya ne bemelanga te so na kufi te mige aya ne bemelanga te so na kufi te mige asala patron na yo noli bon au presque côté exemple bien au moni mige afuta yo ba mbongo na ye mige azela ba taxi ba transport de yo ne osana oza redevable pa ya mige pas ya noli oza vie na yo oza redevable donc lelo soko kufi obi kasi asa vie na yo poto na liboso ya olia fufu pa na ye de soko kufi bata liboso bako kuna yo avaye comme pas Michel pour Michel ngaza final bako tamwisa kaye pa ya ba patron na yo ngai David sona kufi lelo mona te etala ngai Michel pesanga gros plan nga David lelo sona kufi Ataz, na c'est pas Michel te, Michel akundanga. Te, yoka, na boite, Michel akunda yo. Mais yeba yango ke patron na yo, on ne change pas l'histoire. O sala pa nolo, sala mwana musala noli. Nengo sala mwana musala ya noli, na ya migi. Ozomona, na cadre ya humanisme, bagot sa contribution pour bakunda yo. Bayate. Bafuta yo, oui ou non? Mige, aya na matanga. O sala combien de mois na chaîne à migi? Soki na kufi, mige ayate. Oye bika be mission o sala pa migeti le ko tsa mbongo c'est là mbongo ano la ndela yango c'est na epsilomo c'est là o bebe c'est mission bien boya te meto solo la nga na pesa exemple a mission nga na bina yo ngai lelo ba atanga monda ti so na kufi Michel akundanga mige ko ya matanga na ngate noli ko ya matanga na ngate oye ba te se ba ye adoywe aya excellence monsieur l'ambassadeur ambassadeur adoyo we na pese mo de déplacement Anelka baya OK tozonga passeport ya Yorobo lelo Yorobo azu soufi na Congo aine aéroport azolonga mama matanga ici na présenter ba condoléances tanga encore une fois de plus na famille musicale congolaise na kufi auto perdre parce que c'est et puis ton père de fali muta kuntai monde ko yena idée nanga fali muta kuntai oh yemta yaki ne poto fallait amuter malamu wa kuntai c'est bien en tout cas soyez bongo en tout cas c'est bien il y a pas mal de choses ça humanisme tout le monde appelle bon toko tana ba détail ma casté na présenté ma condoléances na famille musicale BCBG Mobimba auto père c'est gain million viena père son âme et puis Dakumuda aussi père son âme et tout père aussi artiste et comédien Yan Diwan pe akufaki nani Yan Diwan azai comédien akufaki et na petit na biso pe Maguera balume auto akufa azaki figurant na ba clip ya Inos auto akufa na présenter ba condoléances na famille Mobimba et puis na orchestre ya Inos Bi Mobimba au grand complet voilà au communette passeport Yorobo ça na tout na imama passeport oui Yorobo passeport nana bomi passeport Yorobo. Est-ce que nga penande na boye naza ministère ya affaires étrangères pour na yeba mamba passeport Yorobo kenei Congo akina osani est-ce que nga naza attaché de presse à Yorobo penande na yeba mamba Yorobo sopa ba plan ezani sopa biloko do bwaka biloko sopa non aloba eza ikati na ye ninga longwagi pemeni ya fali azai na mamba ko loba nga naza journaliste d'investigation ndena sala eka musala na tuninga ba question ya lobi eza ikati na ye c'est tout. Obi ke lelo ndeto solo labo monde eta la biso même Yorobo awa c'est bien na ote muta mimi na rero ezayo bebe na ngaga obi si Yorobo sopa biloko abimisi biloko azana lelo ndeko a souffrir d'ailleurs bon ninga sana bo ne atambola bala na conscience te Yorobo pena mukolo makasi bo ya na conscience te mutakina armée avanda asala garde du corps ya président de la République défunt Laurent Désiré Kabila père son âme nga bakali onatikala okenata armée te ebi armée za musala bazoba te technicité wana robeta masasi calcul wana tout ça faut ça mutama ele mutamuto sala nyoso le mampo na Yorobo te na tunizela
Poyo olobi ke ngala kosi yorobo. Ce qu'on attend ni ba paramètre. Mais lelo so via yorobo baby, oyebi ke za mutu na yo. De yorobo ndalo tamwa na ba mitukane na Kinshasa na ngam na bepsi via yorobo. Non. Ngam na zo yorobo na mimi na mukongo na ko kote na avion zonga Kisasa. Tanga yaki poto awa ayeba kite na poto fotika. Il faut ça. Fatikala, il fallait tikala. Ngana tchagi yorobo na mukongo yako matavio zonga Kisasa po akanga passeport na yo. Oyebi ke omemi na erreur. Ponga nani? Journaliste soit Sali Moussala, les journalistes n'ont pas d'amis. Pendant qu'ils ont exercé le métier, les journalistes n'ont pas d'amis. Natia yi robo na mukongote na mimaye Kisasa. Natia yi na avion akende Kisasa. Pour pas que nous tanga passeport na ye. Tanga tiga lagi yebi ke biso nyoso to ala awa. Siko asongi lagi nini. Ayeba kite no zonga na tuba oboto la passeport na ye. Siko so ba boto le passeport na yanga bakali nini. Nga bakali mukolo nini na déclara. Pourquoi latika yo pone latio que charge en déconner à mutuna. Parce que bato ba mal intentionné ne ba kinango bongo. Bato ba en vouloir bakali o ba détracteur bazala gebele puis l'intoxication est en marche. Bato ba okina on a concept wana. Ataku benga yo boria. Osamba crédit téléphone iPhone 16 ezamba kamutu. Ata mbote ndeko boni. Si on a bien visé zongi na passeport ou ba zongi c'est le passeport. Nga so na zu téléphone na bengi yorobo. Nde visa e zongi. Bobo wanga na batua. Est-ce que ngata na ndoso ba live na yorobo na loba ke non yorobo nga pe na naza attaché de presse na yo. Non, na ndoso saka musala nga poser ba question. Ba vi na nga ba Bristangi Lulendu ayebi le boss. Bristangi Lulendu ayebi mambo na loba. Ba Chims Kabengele l'homme des immeubles ayebi mambo na loba, ayebi ba faire oyo. On s'en prend ba yebi ba NK la bruxelloise. La carte qui gagne NK na carte ayebi masolo na solo. Lelo yorobo akami na Congo ni lokolo ba pona e. Bon, na mona sengi fali pardon. Asengi pardon. Et asengi fali pardon. Pardon bouteille fungami dans veste chemise à l'attaque bouteille donc à perdre yorobo perdre équilibre. Na ba bouton de paix mais c'est là. Na bouton yorobo ndenge fungami boy ngape na kosa ke kaka. Nyoso la kanga. De eza yoroba lali bakali. Eza yoroba keboy bakali. Nga na netre. Nga pena na sa netre. Na sa na besoin ba makambo na lisusuté. O le kaki na 2024 yaya. Et c'est le kaki. 2025 to komi na vision mususu. Na su na tante oya o le kane mission nga pour na ofinga batu. Na besoin ma mona souté. Na besoin na côté. O ça na 2024 2024. Ce que ça la critique musicalement à musicien. Voilà, je suis d'accord. Mais ce que il y a en dehors il y a musique pas ya qualité de nga souté. Voilà pena nga souté. Na su na tawana tamukete. Tozongi la musala na biso. Batu kaka ba déclaraka. Yango bokosa musala mino tende botangela yango. Bobongisa musala. Tango comme sous notre boy. Ah, qui neutralité à 2025 ka baton les mêmes. Parce que au juste to sala ndenge nini. Yango langa bakali naza naître. Lelo batu ba comprendre lelo zawapi. Oza naître. 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 Naza partout. Mais moi na roi. OK, d'accord. Naza partout moi na roi et puis attaché de presse héritier Watanabe. D'accord. Ce qui lelo Kofi na ba décision zu au combien naître. Boso bien na papa. Mais neti kombo ya Kofi obenga ngone ti komo mo ya légèreté hein. Obenga excellence mais c'est l'ambassadeur Kofi Olomide. Moi je suis un journaliste. Mais et lobelo hotel et longolo qualité na hotel. Je suis un journaliste. Non mais ngapé na journaliste na confrère na bon obenga mais c'est l'ambassadeur excellence mais c'est l'ambassadeur Kofi Olomide pourquoi? Na manqué respecté. Non mais pourquoi obenga Kofi Olomide? Et ça bi manque pas de respect. Président de la République tout azo benga excellence mais c'est l'ambassadeur Kofi Olomide. Nabia papa we mamuta leki na benga papa we. Père son âme akufa. Obenga de papa. Papa de isa na kati sans c'est respect mo isa na kati wana. Donc tant obenga Kofi obenga te Kofi. Yo quand tu so benga excellence mais c'est l'ambassadeur et longoloni. Il faut notre excellence. Tchabongo. Na TV5 ba benga ebongo te na France 24. Ba benga ebongo. Ba benga ke monsieur l'ambassadeur Kofi Olomide. Ba be a comment ambassadeur frère. Tantôt sur la neutralité, tout si comme ma place moko boité et ce que décision yo suis au commun naître. Naître. Ça veut dire au commun naître non? Naître. Voilà. Cause la naître, na toutes les décisions Kofi a dit que yo commun naître. Yem taille au poteau. Ah, nde Kofi a na poto nyoso na sala fo Kofi ka yeba. Mais bien sûr. Na sala na orchestre Kofi. Na sa mwana Kofi, mais musala nga sala ngena bana mamba Kofi.
Naza mwana Kofi na sala orchestre Kofi te na loba yango plusieurs fois. Naza mwana na ye, mais na sala orchestre na été Marc Tabou. Papa na biso Rochiro Taboulei, paix à son âme. Marc Tabou est journaliste et papa n'est encore vivant. Makamuno so ando sala na presse avant ino sala ngwangi ndo ando tout na papa na ye. Est-ce qu'ando sala na 4 orchestre papa na ye? Maintenant abando ya baba tout nyonso. Ni ne sali na 2025 comment naître. Pour na moni que oui pays est la culture est la pays. Ça la culture, bah l'obradage mort, ça la culture, les pays n'aura pas à se développer harmonieusement. Ce que biso nous ça pour nous aider les musiciens, tout ça les partenaires plénipotentiaires. Tant tous aider les musiciens, faut tout ça avec toute impartialité, ça parti pris. On s'en prend pour te aider les musiciens au bien. Tout ça ne peut pas s'éterniser à placement to vanaka pour na to compte na spéculation. Non. Tous ça musa na biso ningi zalela ki ningi basalela ngo pensa comme il sait toi de tout tangela yango à moins on la profane comme moi je le sais bien David Mombelo ça journaliste lelo lobité au bani musa kala à l'époque tout le monde ba passe la giseda ba détracter tu sais ba tebele ba koma ko ignorer musala na biso parce que ba pencha et comme trop mutayebi ke tipo yo asana ba qualité asana ba potentialité mais ça ko ignorer yo tout simplement parce que ou défendre musicien a été. Alors ça là on prend qui fanatisme mais en soi à ébiquer c'est un bon. On comprend. Si vous du fait déjà to comment peine ba sentiment na trop et comment on ça ba qualité il y a musala na biso. D'accord, lelo au communautaire ça veut dire que Stade de France il a fallu pour pesoya ce qu'il fallait être bon on a bureau et dit badia ta directeur. Bonsoir à toi directeur. Aux hommes ou pas fallait n'a pas conseil répondre à la promotion parce que va net comment la neutralité na yo c'est penché quand a fallu pourquoi te nazo tanga ba musicien na ba na fallait oui so que le mbongo question na ngezaboy so lelo comme net aux net non 2025 au comme net na ça net national lo bagina net au net ça veut dire so lelo projet mo il y a mbongo il y a la concert au swaki il y a fallu ce qui ozo pas au sa promotion a fallu pour pas au net. Il y a la Coste le 12 avril, à Maribel. L'obi a fallu obéta wapi. Stade de France. Ah, préparer Stade de France. Ah, c'est bien. Maintenant, il fallait ça n'a pas communicateur n'est déjà. Non. Il y a comment on s'en va tout hein? Non. Fali, c'est un artiste et musicien. Ce qu'a tel ba grandeur, il y a journaliste. Parce que moi, avec toi, tu as pesé na poto. Frère, tout bon maté. Voilà, na ebina ça d'accord. Ba journaliste ba pesé na poto. On va juste charge à poto. C'est nous. Les loups fali au communauté. Directeur Edi Badia Tabengio. Voilà. Ils aura 1000. Ngale bi ils aura 1000. 1500 banda promotion a fallu pour pas. Tu fais mais le kuta mabe au moniteur aux années très faux appel na bosolo na monoko. Le kuta mabe na osalati. Mais si koyo c'est la cassina si ça pardon na salate mais ce qu'il fallait ça likamba bien na olobaga ça likamba bien mais alobi osa la promotion de ngasko na boya pena ngana go boya mais si koyo so ka ça likamba bien na oloba falo ça likamba bien o su net te menetre ngwana ti oh te netre ngwana netre ngwana net il fallait auto beta so na année asa parmi ba mise o ba auto beta trop na année 2024. Nabia, tout va dans la place où on a. En 2024, on a BTBL. Numéro artiste congolais. Numéro 1, Kofi Olomide. Numéro 2, Otuninga classement Nangati. Papa. Neni réponse tangi salo pilipili na miso. Kofi na 2024 a beti wapi. Malembe. Totanga na kuma. C'est là. Et puis Kofi la première artiste musicien congolais au beta na Australie. Ya te. C'est là. Oh. C'est un sobi. C'est on no beb c'est mission no yo moko to ça les missions bien. Mais mission bien yo mo no beb c'est mission wa bien. C'est là. Comment no beb c'est mission yo mo so bien mission bien boy. Ba to ba fan ba mame miline c'est ba hôtel ba Jean Paul Well de London monter ma merveille 2000 ba hôtel là 2024 ba junior yombo ba hôtel là 2024 Kofi a beti combien de concerts Malembe c'est là yo kaka so poser question oui Kofi a beti na Afrique nanu ako beta taba 100 concerts en Afrique combien 100 na 2020 Malembe
otuninga ba bino comment kindoki yo mutaloba comme naître mais on go memela ba mamo boy o isa kelanga perdre de neutralité na ye Kofi abeti 5 et combien ça concerne Afrique ba pays na abeti na ba Guinée abeti na ba Côte d'Ivoire ma letika na zoyate abeti na ba Brazza ozoka abeti na ba Cameroun abeti j'ai la te malembe na zoyate oyebi na Cameroun Kofi abeti combien de production oyebi na Cameroun Kofi abeti combien de production 2024 il fallait abeti combien de concerts aussi autour d'un classement qu'on a silicieux c'est la maison là c'est ça classement pour contater papa autour d'un classement na omoni ba lobaka tangelanga les 6 premiers na otanga les 6 premiers bato ba beti makasi numéro 1 Kofi numéro 2 Héritier numéro 3 Fali numéro 4 Inos numéro 5 Ferré numéro 6 tu vas bêtir les 6 premiers. Na biso au moins biso pena na neutralité. Pour la bien que na journaliste d'investigation, mais na net. Biso la neutralité d'autant les 6 premiers. Au classement au bientôt la bande là. Kofi avait combien de concerts en 2024 5 quelques. Il y a la première Kofi. Non commenter. Tenga ta tourner. Kofi Salonine. Pour la tangi bato ba bêti. Kofi numéro 1, Héritier numéro 2, Fali numéro 3. Inosmi numéro 4, Ferré numéro 5, Ouera numéro 6. Voilà les 6 premiers. On a place au Ferré, on a place au Ferré. Obi Ferré au 4e. 5e. On a Ferré, non? Il y a la première affaire. Mais Ferré a la première artiste émissaire de Robert à la Suisse. Non, la tout noté 40e. 5e. Alors, Beta, il y a Beti na Poto, Beti na Suisse, en tout cas, Beti. Ça parmi Anna. Yo, quand tu as zate. Faire un sur la classe montée, Asali. Asa. Bakalibino comme si Boulia qui ndokia ya. Pona. Nga. Lobi bon na sens journaliste nga. Bon en tant que qui. Au journal c'est voilà. 2024 mutaleki fali na ba concert azati. Oh ya. Oso ka français na solo ba bien les 6 premiers. Oh, yo premier numéro 1 numéro 2 numéro 3. On a numéro 1 oh, na concert. Na c'est là. Est-ce que ndela nzimi ke fala beti trop et longo ngani? Pas beti trop. Parmi bato ba beti. Papa. Na ko nié ba effort ya mutute. Fala beti trop. Ya net rango combien ya bo. Comment ndela nzimi ke fala beti trop boli boso na ndalo babongo. On comprend au sentiment qu'il n'est qualité quand tu m'as cassé. Bakali. Quand tu as fallu dans la 3e position, papa, fallait bêtir trop. Parmi les 6 premiers, fallait ça la 4. Bêtir trop, c'est les coups qui gagnent. Nabibo, Bakali. Fallait à ça là. Dis-moi d'abord. Mabe au fallait à ça là yo. De mabe on a mona fallait salanga na finga ba para na été na finga été na otika lo sala ngo pété na salaga ba critique ne mertina muta tubanga mbeli. Mabe on a mona fallait salanga yangwana. C'est tout. Beaucoup d'années à Sikogolo, bah, n'y soit là. Non, atinaka mutu achubangambe. C'est tout. Mabe o ngana mona yangwana. Mais aza mungala, ngana mungala, les loups ne se matchent pas entre eux. Wana de 1. De 2. Aza artiste, musicien, aza chroniqueur. Nana prem na été. Mais atina dega mutu achubangambe. Pourquoi ça la choix ya Ferré? Cause on a Ferré qui fallait. Na ça la chose, on a Ferré qui fallait. Pour moi, so mingi ya Ferré na poto. Parce que na la sollicité d'abord na loba na déjà que non avant la comme naître na ndalo bela batu tout sauf Fali mais le on est la comme naître boye na za na au moins tout nga ma Fali que non so ba chimbongo boye na bina okilanga te mais soit c'est kama bien na loba que c'est kama bien c'est tout pour la loba que non fala c'est kama bien on la ba ki ba qualité soit c'est li kama bien c'est li kama bien tu vois soit c'est li kama bien en tout cas c'est li kama bien mais pour la ba promotion na qui va pesa bongo te wana en tout cas na salate wana tuka pena lokuta mabe na okukati wana lobengo sincèrement bomba partie au bomba vidéo oyo na kosala ngote mais soka c'est likambu ya bien na oleka pena TV bravo Fali c'est likamba bien bonde abeti ba concert belé na poto et belé na bravo Fali c'est ça que nous voulons pour la culture abeti belé na poto c'est ça que nous voulons azaka yimo kote ba mission no sope ebele on attend ba komba beti pe na poto mais fala beti pe na poto comme aza parmi ba mission ba beti pe na poto bravo à lui. Pourquoi jour il y a concert ya Wazé quoi na Adidas Arena
oyaki pour soutenir wase quoi na yaki te mais ozaki na loba bien na yaki na toilette oh tiko kosa batuko frère comment so loba na yaki bakalingi moi je n'ai jamais été sollicité au loba na yaki na nga tambola bongo te nga tambola na ba principe ozo kosa batuki na yaki ni tino bimaneti na yaki na batama na toilette na ndota la concert on na toilette comment na toilette ozaki tambola na toilette wase quoi ta fallait mati ozaki tam ebele na toilette mais na cache ne obombelo ngi pona ni parce que bato ça ba monaki d'abord jour ya concert ya waze quoi ezaki jour ya anniversaire ya mwana ya nene image na allégresse fab na pesi ba mbote place baza na zalaki na anniversaire wana na kinega ta concerter anniversaire ya nene image ya mwana na bango na allégresse fab na kinega anniversaire na bango na tikala OK concerter bakali ozali parmi ba journalistes professionnels merci o nga tsaka na mutema merci beaucoup nga depuis Congo na yebi ke surtout ki événement na mona bakali aoya ça la différence bakali à Congo na bakali à Poto parce que na Congo ça qui pas trop faire ah mo la tapo ya faire non merci sa question OK lelo so ba mona bakali en face nanga ba golo mutu basali yo olobi ba golo mutu basali yo ti ba to former yo il oppose à la brisa ba gaulois mais madame ozane na habité soza gauloise là je sais pas mais lilo komona ko balu ki sailo ngi faire o comment naître je sais pas de yo na ba question na yo on doit poser en 2024 ou en 2025 et là on ni zo animé pour poser na ba question ya bongo comment tu peux dire à un journaliste oyo lobi ki oyebanga depuis Kinshasa pour na ba gaulois te lelo na poto bagolo ba salinga olobi ke ba sali pena ya poto non frère tout ce qui mutema beko nga zela est-ce que nga bakali na iba na poto na tuninga ke nga bakali na iba na poto non monde na bandi ko yeba na poto en fait non avant poto alors parce que olobi bien que dans notre défense de vérité depuis poto en Afrique. Depuis Afrique, pardon. En Afrique, tu parlais rien de faire. Voilà. Naza parmi les chroniqueurs, on va finir faire la vite. Et na osala ngo pété. Pourquoi insulter Ferré? Ndé la communauté, c'est pour parler en bien pour nos musiciens. Ni les motiver au cas où c'est Nazoya. Nazoya, frère. Kokolo balanga te no ba golo ba salinga. Est-ce que nga natikala osala déclarer attaché de presse orchestre à Ferré? Est-ce que nga Prince Bakali natikala olobaki naza gaulois? Non. Ce sont des fans qui sont là pour soutenir l'artiste musicien congolais. Oza gaulois te? Non, oza gaulois ndeni na journaliste obenga gaulois ndeni. Non, oza gaulois ndeni. Comment gaulois nanga ki ba gaulois ba basalanga? Non. Bazana pour soutenir l'artiste, toi na besoin na bango. Différence yo na ba gaulois ezani. Na sa journaliste bango ba fan. Journaliste à la fan té. Journaliste à libre ça ma nyos tout pour na ba ministère nyos tout. Yango na moni ngana option wana. Oyebi to na kobi poto. J'ai la famille famille ça biologique té. Oyebi yani kainga la monnaie invisible. Yem ta motiva nga suma kasse pour na lobela mamba fere. Nga suna on lobela mamba fere na poto makase za yani kainga. On s'en prend. Nato na poto ba yambangi za ba yani kainga. Ba dodo we chi ba yebi mambo na sola. On s'en prend yani kainga la monnaie invisible les rois belges. Ta motiva na lobela mamba fere. Parce que tant à motiver l'état na ya poto na Kinshasa, tant na sala na Kinshasa na la ba mission na la ba pirte. Parce que parmi la mission pire wana ils héritier Watanabe. OK? Ngana eba ko na héritier même avant même pour Olomide. Tu penses que ce qui est la polémique na musicien moko boy. Ngai bakali faut ba fanya musicien na sur la côté la musicien ba imposer na que ça la choix excusez entre musicien na biso na héritier. Boko ça ça choix boko ça choix par rapport à quoi? Na salle en orchestre musicien mo au ça ça choix bon pourquoi? Naza libre au sala onos tout na lingi. Et surtout beaucoup plus pas ya héritier Watanabe naza attaché de presse. Wataloba même na ba TV na pese moti place ça. Bon même na ba TV naza attaché de presse ya héritier. OK?
Rien n'empêche. Si on a l'obéla ma mérité, n'a l'obéla ma ministère moussous. Non, il va empêcher ngate. Et puis à ce cas-là, qu'on interdit ngapete. Mais na ça moi na roi. Au moins na ministère non stum ta wolo bananga pena non, ko lo ba ko ba ministère boy tout boy. Et ça ko felo mi de mais aloba on ante. Ana besoin na ngote. Ata la ka mam na indi na okumbelango. Héritier peut ata mam ni na okumbelango. Ba ministère msupe ba ata mam na ba on na okumbelango. Le plus important c'est ça. Boza ce qu'on a relation ni yona Ferregola. Et na la preuve na ferité. On a la preuve na ferité pourquoi? On a la preuve na ferité. Hôtel des missions na mon enfant à faire. Na sala ngo pété. Pourquoi faire ça? Na sala ngo. Boza relation ni na Mosé kindi. Asanan. Mosé et Asanan. Il me ça marketing à faire. Non, mais na bon dans une relation ensemble. Non, bloc moko. Non, ça na bloc mogote. Na bloc mogote na sala na 4 orchestre à ferité. Je vais solliciter na sala promotion likamu na sali. Na sala na orchestre à ferité. Mais pour ça un premier dernier temps na Mosé. Bo Hélène. Non non, atayo moko tu na pena mamba ya Mosé atayo moko. Ya niveau na ngate frère. Na kilo na ngapi no yambi pena ngabo journaliste d'investigation net. Nana tanata. Nana niveau na tata muke. Moi je suis pour tout le monde. Je suis pour tout le monde. Nazana teka pona ministère morté, je suis pour tout le monde. Le cause pour tout le monde. Moi je comprends. Donc comme naître non? Naître. Pas naître. Pierre nous nous ko baksa na groupe a fali. Pourquoi qu'a fali? Na la tourner. Et là nous ko baksa na groupe a fali. Ça lobby. Comme naître. Ça veut dire tu parles tout le monde non, comme moi. Na na misiete yo yebi na bango nyoso nga. Au fouti mbongo na yo na bureau. On fait un boulot. Mais si au monde il y a eu ça moi différent nanga dans sens tu peux parler de Fali comme tu veux, tu peux y aller dans ses activités. Nga siko et aux amwenga na ndenge nini parce que atina batuba ba agresser ngai et ça un peu moins différent. C'est un mauvais souvenir. Non, mais j'ai pas de problème avec lui. J'ai pas de problème et je ne permettrai pas que Moutali kan émission nga afinga Fali. Na olingate. Mais yo s'il te plaît. Nanga na comprendre le mot. Na comprendre place au Vandiwana Bakali. Moi journaliste c'est professionnel. C'est que moi je sais. Merci. Yo osaka na problème na bureau ya Fali ou bien yemoko mutu. Nanga na ebelo kwana. Net ta bureau Fali bingi ba on s'en problème na bon pourquoi? On s'en problème na pourquoi? Comme dernier. Non, ya wana comme net na lobby boy. Na otika net na sip ça si ça facile. Au moni orchestre Fali nga depuis na banda carrière nanga. Na za jara batute no ba monanga kuna na longwa la koma révolté te na sala onante. Vous comprenez, na sala onante. Mais comme na communauté na lobby boy, so il fallait ça likama bien. Non, loba fallait ça likama bien, c'est tout. Mais pour okindi ba makambu na ye, ko banda ko lobby la kay na TVT wana en tout cas na ko sala ngote. Mais ce qui question est à poser que fallait ça likama ou est visible que ça likama bien, na ko accepter pena yango ki a ça likama bien et puis na betele mabo. Est-ce que vous ko accepter aujourd'hui merci Michel Kombe? Est-ce que le ko accepter fallait à numéro 1? Ben, il faut aller avec ma preuve, ils sont tangibles. Yo, s'il te plaît, j'en viens. Vous poser question. Mais pourquoi ma réponse n'est pas sur ma manette? Ce il faut aller numéro 1. Il faut aller avec l'argument. L'argument, là, c'est la personne. Tu as un conseil, yaya, tout le monde, tu as pas quitter, tu as l'alité. Il faut aller à Côte d'Ivoire, tout le monde. Bakolombo, comme réclamer, abandonner la bise. À qui le souci? N'a pas posé question, mon Gabon, lui, c'est là. N'a pas posé question, mon corps. Il fallait un américain ou bien ngala ebité ko ino yo inelié ngana oyibate eza papa. Est-ce que depuis to bané mission a omoni na sali discours moi ya haine pour na Fali? Oui ou non? Mais tant de zola ça qui na yini Fali. Oui ou non? Il a fallu. Oui ou non? Fallait à numéro 1. J'ai la malembe. Abeti ba conseil belé en Afrique. J'ai la casse. Na poto. Ba kalito za to za net na peso kutu. Pesa ngata net na peso kutu réponse il y a bien. On a lobby na ok, so il fallait ça numéro 1 et ça m'a bêté parce que à ça congolais. Mais ce qu'il faut démontrer nga yango c'est tout. Bulinga asani. Je la na retourne question moko. Oyebi que héritier watana ba bêté trop. Héritier numéro 1. Ce que place na eza na place nini? Ten la tuni. Ce il fallait ça numéro 1 na numéro 2. Fallait numéro 1. Nani ce numéro 2. Otunanga ngam na otuna ba question. C'est na cadre confrérie nani numéro 2. Ben là tu vois au c'est mission na mon confrère. Au c'est mission. Oui que héritier là parmi ba rare musicien résident Kinshasa avec à trop na Kinshasa puis ba concert cher. Oyebi. Avec à trop na Kinshasa, avec à trop na ma province, avec à trop na
papa héritier da parmi ba rare ou abeta ba mariage privé ba concert privé ba mariage kate mais ba concert privé héritier da parmi ba rare ou abeta na Gombe ba concert ba 200 ba 300 euros ba 400 héritier ba kali tu comprends ya wana tunyo azana place nini tout ça tu sais on a obimisa mutuli numéro 1 on a musique et banaté numéro 1 nani c'est là mon musique na biso depuis Kofi Banda Tilelo ya hippodrome kutu hippodrome de 25 ya onde eko confirmer Kofi Olomide qui a sa numéro 1 hippodrome ezakaka hippodrome sur hippodrome papa na leka ki ngona nzela oyebisani eza ligne H loko ke Pontoise papa na préféré na kita non tabisa mombele Kofi abeta awa yaya na bien na kita papa il ko ele ki sta défense c'est là hippodrome de 25 c'est Kofi abeta onde abimi numéro 1 hein akobeta lepete kozala numéro 1 yo moko pe oyebike abeta te non konzimisanga te ki na koyeba papa mais pour ton information abeta on a 2025 tu sais en fait le problème c'est quoi les gens doivent savoir que nga Prince Bakaline naza awa na no pesa information o na possession nga si na possession information te na olobate mais nga na lobi na que Kofi Olomide à ce que je sache abeta hippodrome de 25 Isabelle be confirmé mais nga Bakaline naza awa ndena lobby naza neutre je suis là pour tout le monde mais tout le monde ango ezaka que ce il fallait asali kama bien nzimi mais ko activité na ye ko lobela ye na TV te wana ndengati ba activité comme comme neutre ba activité à Fabrigas ogondi maope que abanda groupe n'habite sur les avantages Fabrigas abanda groupe liboso ya wata ya héritier oui ou non oui hein oui Fabrigas abanda groupe avant il y a un TPC vitesse wana azana pas avant par rapport à wata oyebi ke faire Bill abanda groupe liboso na ye wa d'accord nanga oui oyebi ke Bill abanda orchestre liboso ya Ferry ko sala orchestre Bila jela tomba samouraï ba salami tomba panzana les marquis Bila ndo sala orchestre na azuba contre la bra Congo Ferry akenda quartier la tabeta ina moi tanga zongi na minitso sotie sur terrain Bill na Ferry nana zana ba fan ebele nana zana makambo s'il te plaît réponds à la question non fais l'équipe Bill tu vois quand tu es libosé dans le commentaire Fabrikas ça c'est l'orchestre libosa watati entre wata na Fabrikas lelo nana beta trop nana zana ba fan ebele frère tantôt sur le makambo omoni ngana yo to yeba Bill te Bill poto yeba ye eza wengi musika maison mère OK mais Ferry abeta na wenge ya kala na ba wer ensemble tanga ye wenge musique maison mère tout ça ba tout ça ya comprendre mais il y avait aussi déjà ba yeba na wenge wana ba image pe lelo tanga yo bima ba mo comprendre que abeta na wenge ya kala on se comprend mais tant ba kabwana les marquis bila ndo ça l'orchestre liboso na ye Ferry azonga ki akena beti chita sima aki orchestre Kofi Olomide Fabrikas tanga longwe wenge musique maison mère héritier tikala ina wenge musique maison mère Fabrikas est dans l'orchestre abimisi ba team na tout ça machin wata tanga longwe asali pe orchestre na vitesse ya lelo musicalement parlant entre Fabrikas na héritier watalabe baza ndenge moko te atamuke so que même sur les places scéniques ba salle mythique ba ndenge moko te wata beti na a signé deux salles mythiques où ils a qui Fabrikas la salle en entier wata déjà a salari balance na Olympia de Paris en 2017 si ma mémoire est bonne OK na 2017 ba ateki sa billet déjà pour la concert na Olympia de Paris à salle mythique wata beti deuxième concert na France awa na scène musicale où ils a salle mythique nouvelle salle on comprend il y a salle mythique au Fabrikas abeta na poto où l'équipe a salo au wata beti denema azaki na casino de Paris so talina capacité casino de Paris na au wata beti dans des mokoté so si le plat capacité il y a wato abeti na Fabrikas des ndenge mokoté est-ce que concert au Fabrikas abeta na salle il y a 2000 places casino de Paris ils ont plein ils sont sincère parce que vous en êtes ils ont plein non ba billet te quand même monique tozo était ba quotité frère tout na salle ils ont plein frère tozo est débatouté et so bim sabiso net que notre sala musala ngo bien té et bim sabiso net to mo banga ba fan non
biso to sala musana biso to se pencher kana ba fan to sala ngo pona ko sunga ba to ba sala mieux informé so sunga muta sala mieux informé a tambola na libunga te so yi muta sala mieux informé te akoki nzela mo bo so ko informa ke te akoki no kufa pena nzelana. Il faut bien savoir faire la part des choses. On s'en comprend. Musicalement parlant, Atayo Moko. On compare Fabregas na héritier Atayo Moko. Comparé Bangoten. Bah exploit déjà, bah exploit même bah production. Oh Wata Sali, Fabregas a Sali. Tu as un classement tokoki kotia Robin Wapi. Bon Robin so tient un classement pena musicalement parlant lelo oyo Robin to tient ba déplique na ba Fabregas Robin so ba déplique ba Fabregas ba Vibrator ba Binafilé classement na bango yangwana. Fait de tout ça na fali faire ça na ba fali na ba héritier bango nyoso wa yenga ba faire ba fali ba héritier Kofi Asa likolo so longwe Kofi ba wera ba jibe Adolphe Azav na ba wera Adolphe pourquoi Adolphe Azo tellement tout le temps se va poser question à Kofi a terminé la plateau qui alingo ka combien Kofi na mato inete Adolphe là je sais pas en tout cas. Voilà. Et là, on a sepeli na yoki, mais na monité na yoki. Nani wala. Bravo, pesa mbote. Mbote non, et à la fois mbote. Non, oh mbote bien. 2025. Vas-y, 2025. Après na mbote on m'a cassé wenini frère. Non, na pesa mbote na elo mo ba pesa ngayo. Na yoki, mais na monité zombo. Est-ce que pourtant comment Nzambe avant la pesa mbote? Ouais, Nzambe la lola, mon centre 3 fois, mon centre. Non, wana mbote te, mon centre 3 fois benga bon pourquoi? Mais et ça Nzambe alors papa, maman, eli mon centre. Oui, parce que petit à nani Bercy à l'antabakisi. Bonga Bercy. So tanga loba mon centre 3 fois, batu ba yebi que Bercy za mtakisi. Parce que yo loba mon sabo, ba mais so on a Bercy. Non. Na lobani. OK. Sambote. Bonne année, merci. Félicitations. Oh, quand le bon a encore sani. Kasnana biso makamnana bisaout. Non mais au pesa de mbote c'est bon frère. Félicitations aux Zunda. Merci beaucoup. Ah mbote moi ça pona bongo. Bakali. Vous c'est ka inga trop ma parler. On s'en était c'est là. C'est là. On s'en dit. Au moins avant la personne mbote l'état na loba wana na kata motima na osambela. Pour 2025 spiritualité koti makasi lo sambo. Yo mona l'état na loba no tout ça na bo l'état na hésiter na mbote na nga kata motima na osambela. Bozo on a chef coutumier ndo. Non mais toleka. Pour au moins au côté 2025 mais barana rouge longolité. Nini. Na moni singa na rouge longolité. Pourtant on pia na mbote mais na loboko ngo na singa rouge. Na kati pena kati na nga na sambela ki. Singani. Ya rouge wana. Wata pesa na ngo. Ah. Ni se pa na ngo. Nani. Wata pesa singo na ngo. O wana loboko wata te tale na loboko. Te ya wata daga singa. Oya ngani, ya pe normal. Te. Yeah. Félicitations aux Zunda. Merci beaucoup. En tout cas, après qu'on souffrit tamulayi na Paris, koko taba mabala, babinga na kayo, koko taba chambre, babingani yo 3 jours na Melun, ok, koko taba Lille partout, aussi ici pour tout. Voilà la question. En tout cas, nga esenga plaisir, komuna kelelo aux Zunda. Penda pona komona yo. Chambre, salon, telle chambre munene, douche, salle de bain. Dès que linga qui toza, ya biso na internet to souffrir na Congo a. Obi ko yoka ke bakale sunda. Nathalie. Na duta na mutu ka Kofi, mais la chambre na yo, ndako yo zui, na sepeli. En plus ni no sali ovana. Pourquoi préférer ovana pemi na Champs-Élysées na Paris? Pour côté ndako ya un peu moins cher. Et puis, quelles sont les bibles qui la voient à vie? D'ailleurs, maintenant, 2024, il a merci beaucoup pour ton information. En tout cas, la côte Aliba la place Moroté, frère. La côte Aliba la place Moroté. Et quand il y a un taliboso, c'est quand il y a une chambre. Chambre, na poto, tu as foutu la chambre, tu as foutu le pont mobile, na lema. On comprend, Papa chambre na poto place à bien et ben na ba 400 450 500 on s'en comprend net na ba 4 à Paris ba chambre à 6 16 ans
so yebisanga muto va na chambre au sekaete et surtout biso to ba blédard to e poto na mukolo to kolé ati de pour commencer pour un temps au bana mamso le kananzelana lelo oyoyo quand même nana inane na poto te na umeli déjà na poto et singa moi stabilité pe ekota tant na moni stabilité ekoti il faut na vendre à côté au goût na côté on a la possibilité à revendre pourquoi ça le moni na 17e pe meni à Champs-Élysées donc sur la télé mi na ndako na ngana mona Tour Eiffel sur la télé mi pe na ndako na ngana mona Tour Eiffel. Ils ont chambre et salon? Non, ils ont deux chambres et salon, double douche, cuisine américaine. Pourquoi vous avez le choix aux aïeux na katanda ku ba weekend tout ba garçon ba to ya ba na mibali ba so ya na ebité aux a PD ou bien aux a beso ba la PD moko boye parce que ndaku na yo ba to so kota mingi eza toujours ba mibali moi si ayate nete ba sapoto ba argenti na on la belo makayabu na ça le lobo ya après na yo ba lokayo yo ndo non na on yana ba pourquoi ndaku ba lokayo et puis ba lokayo. Mais comment tu peux pas changer? Tu peux changer en 2024. Dans la monter 2025, non, oui. Mais comment on changer? Pourquoi baba si ba kananda noté? Et anda quoi formation? Na pe si moi c'est la moté place à hôtel. Moi nani? Mais toi le quoi t'as les lunettes. On peut se donner une botte. On a autre chose là. Nani na chola. On peut se donner une botte. Est-ce que vous avez bien na kuno place ozaka? Na pe si moi c'est na mbote on a lingaka mingi de tout mon cœur. Oza akini. Na pe si moté. Ouais. S'il te plaît, vous posez question. Bakali. Ya nakanisa yake ndaku wana mwasi mtaokota. Tala ba pide na kasandako. Baso kita ba omata. Chance ko so bio, comme les nani. Juju bio, akebo la mutema. Mais on lenga koma kitubu nae. Poni ndaku nezaka ba mi ba. Ataso atika la ki pede ngacha makolo ndaku ngati. Nani? Ataso atika la ki pede ngacha makolo. Pourquoi ndaku no ba mi ba li ba ebe? Ba visiteur. Et puis, il y a un masalanga, mais tu as ma colonne, tu as mon ango, na vidéo, la photo. Et puis, naoyaka. Parce que bala mi balango oba yaka kuna. Oh yo mona ba, yo mona. Mais tout mona ba on, ba vidéo. Et puis, là, solo ba, oza diffamation. Non, papa, on me on a loi. Parce que moi, c'est un talo azam tamayeli. Bozanda kumoro. Moninga bakali ane oyo. Eza na libala. Obo nini na célibat au Kabwani. On nous mona na ole kan émission on a bague mariage. Obo ici fesse. Ya ngo famille ngo moi si ba ya mama. Wala mo ngisa fesse ni. Famille pour moi oui là entraînement. Les boss Dieba Seke n'a pas se moté belé place à ça mystique David Mombele. Il y a pas de Dieba Seke. Nzamba zalaka likolo le tout puissant incomparable créateur na biso ba créature na ye mais na c'est tozana Dieba Seke mambo na solana yo Jimmy Bella wale s'il te plaît non Jimmy Bella wale ki mutu otanga kombo papa Jimmy Bella o aleki mutu otanga kombo so c'était meto semaine ngoya ti vendredi to kutana Jimmy Bella wale ki vendredi to kutana na nini na tuni yo papa c'est la ti vendredi to kutana nini yebi Dieba Seke yo yebi Dieba Seke Jimmy Bella wale ki mutu otanga kombo et bien la début annonce na début tango ya mingo ke lo na lobaki mutakotsa ba patron ça mi kenda ko ba 18h yesu ba bimego sepela na biso Dieba Seke le tout puissant ça correct et puis maman na solana yo otuna batambongo ba webso ke Dieba Seke fait otuni millionnaire Didombala les millionnaires alors webso ke Dieba Seke correct so otuni ba ministère no so ya puissance ba webso ke Dieba Seke puissant bato notanga bakombo wana oui bana ba moyen na bango mais mutambongo o mutambongo pena mutambongo Dieba Seke to ba lo mutambongo et tato tongi moi ki kuku na mo boete tete Dieba Seke ça na ba immeuble et puis na âge asa ndenge mo na bangote jeune mo bo mais ça bongi belé Dieba Seke les millionnaires bakali yoka nga banana butama bananga David na modi carrière nanga première fois. Vous comprenez? Première fois, on a 800 000 euros en euros. Ah! D'ailleurs, des papas on a première fois, on a 800 000 euros. Yo, vous l'avez pas dit, la vie.
On ne connaît pas Dieu Bassé. Dieu Bassé que na mona 4 valises ya mbongo. Papa. Tala, yoka. Voilà biko. Yoka frère, yoka. Biko papa. Oyebiete. Dieu Bassé kana ba immeuble na Gincha. Oyebiete, otika. Oyebi Dieu Bassé kete. Oyebi pe Dieu Bassé kete. Tika wala pena na supplier yo. Tika. Tala. Ana possibilité lo banoko boaka suba tu nyoso tene miso boaka kanga. Na ozo charge no mongo nyoso ba pesa wanga na ndo pesa yo. Jimmy Bela waleki. Na bi Jimmy Bela waleki. Na ko tia Bible nga o soko zo ata 2000 € pa ya moto do tanga Kombo. Sote Bible. Nani? Nga? Ouais Bible. Ça tia Bible. O tsenga film apoko. Non, film nini? O tsenga film kasi ta film c'est émission na bien. Tando bebe ça, yo to bebe c'est émission. Film nini na che. On le pourquoi? Tena tuni film nini na che. O bi no ta bon téléphone. Na ne sika. Bakali. Mais les nini ko ya moi ça okotanda ko na tes frères. Non, mais c'est bon déjà, maintenant tout c'est bon. Yoka s'il te plaît, maman na lo banayo Junior Yombo, triple nationalité suisse, belge, congolais ayebi Junior Yombo. Wana ba témoin nanga. Gaëta Sanduku ayebi Boaka Longo, Gaëta Sanduku ayebi. Levi Sabota dans le social ayebi. Yannick Ayenga, la monnaie invisible, les rois belges ayebi. On s'en prend, on a pas témoin nanga. On se bat là, nani oui. Oh bala. Oui. Ok. Moi si kako ya Belgique, aux qui ça contre-temps. Pourquoi il faut vinanga au lingo kota tina kati? Pourquoi? Parce que nous avons engagé. Oui, puis depuis na yeba on a mon moi cité. Nga. Depuis na yeba David Penabo o ba staff to staff na on a moi sina ote mais yo mona yanga. Yo ebi moi ça Kadhafi. O akufa. Kadhafi. Yo Kadhafi. Ya Libye. Bon yo Kadhafi. Yo ebi moi ça bel nade. Yo go balaka. Yo go balaka. Avril. Ngana ba na Avril. Moninga so la mari de nuit. Yo za ma casse na punyeta. Moninga. Bakwa kanga za Saint-Denis. Au moins Saint-Denis bakanga libala nanga. Saint-Denis bakanga libala nanga. Nga David so na 2000 on est année 2025 Michel Kombe da tché témoin. Na mano tunga. Nga na 2025 bakali. Tobeta gazon. Nga no na aba liboso. Tobeta. 2025 beta. Monde est à la biso beta. Nga na yo. Na aba liboso. Na beti. Nga beta papa na beti. Ngai so na ba na 2025 te na Tiki TV. O ba la mami wata. Bon. Te na tuno so ba la mami wata. Pong c'est la yoba témoin no banani. Nga na tangelo témoin nga Junior Yombo. Levi Sabota dans le social. Gaëta Sanduku Boaka Longo. Yannick Ayenga la monnaie. Yo sko ba témoin no banani. Nga c'est la bat net nga ba témoin nga. Ya wuli pensionné. Les bailleurs de fonds. Ozo ba na moi c'est moi yebani kutu te muta mona yete. O ba la ndoki. Net c'est là Michel Kombe a ébillé. Nani? Michel Kombe. J'ai mis ma carrière en jeu. C'est Michel Kombe a ébillé. Michel Kombe a ébillé. Yoka. Yabe do pensene japonais Monsaka Songo mère Rebecca Kalala on s'en prend on a tangelo bateau ba yebiye Fabrice Makuba Fallon Makuba ba yebi mo champion wa do ba yebi mère ozo ba la kutu sa kutu tia zemi poyo ozo bota na poto te on nge pas mettre msuzut kasi on a tu na poto ndi no yo boti na poto déjà nani yo Godi Nazawat wapi na Abji Bazaw wapi la scène côté la scène na la scène hôpital il s'alagate Boulogne na Boulogne kuna côté l'hôpital il s'até Boulogne il y a hôpital comment hôpital on est Boulogne comment hôpital on de Boulogne Bakali 2025 sur la balité na Tiki télévision et monsieur Sil 2025 yo bala ngai 2025 sur la balité na Tiki télévision nani c'est là moi ça on bala nani auti wapi na la xamino po boya boboka ba poudre ne boboka libosa porte na ba o a complicanga bino katika ko on dit bino nyoso bata Saint-Denis jamais est-ce que ngana la Saint-Denis boya mariage nanga te boya te ngape na oya te nanga yo ya mais ça couple zana moi si ngana obala liboso no so kebi ku ngana oza paré na yot ngana oza nde paré na yonga do verso lete ko sayo quand ça oza marié quand ça mutu obala makamutu papa, yo quand c'est là, tu n'as sondé qu'à 2 chambres, on a dit tu n'as pas la kango. Moi ça d'ailleurs yakna. Ayaka déjà. Nani? Papa. Yo ngana obala liboso, yo kiku Avril Musika. Ngana obala liboso na yo. Yo bala mwani. Avril Musika. Yo bala mwani. Mars. Famille moi si bandimi yo. Obi? Famille moi si da bandimi yo. Pour l'antimanes na point nini.
Yo liba nzimaneti na yo liba ne fo Kofi Alobat. Pona nga fali na fere ba ya mariage nanga. Fali na fere. Ba ya mariage. La personne a invité Fali Oya, Fali latino. Nani? Fali latino Oya. Mais mère alinga Fali. Mère alinga Fali. Comment dire la commune naître mais dans ça la mère plaisir. Fali ko ya mariage na. Fali. Bon pour ninte. Na commune naître Fali Oya. Fali Oya. Merci Michel Kombi. Merci. Fali Oya. Merci. Et Michel Sili.